C'est-à-dire, biso bandimine tokoki koloba yango. Mais na makambo oyo, makambo ezali kobebisa lingomba, et ceux qui ont tali bien, bino ne bozali kosala lisusu effort. Pour papa Zako multiplier pe ba effort. Lelo oyo basoda ba ye, basoda ba koti na nkamba, basoda ba sali boy. Eza suite po na banane, eza binote. Même ata bana ya ba papa o bazalaki na posa ya kozonga. Soko tali ba maloba na bango, ezalaki maloba ya kobetisa babakute. Mais maloba oyo ezalaki koleka na se. Oyo bino batu bobandaki komona ete bozali bato makasi, bozali bato bozali sima ya ba papa, bozali bato bozali kobundela bango, makambo oyo bino bobandaki koloba yango esalaki ete papa Zako azwa ba mesure de prudence ya kotia ba soda, c'est-à-dire tozali koluka awa to yeba makambo oyo bino bozali kosala. Parce que lelo boza kofinga papa Zako, lelo pe boza kofinga papa Simon Kimbangu Kianga. Ni preuve aneke papa Mvila uti kosala ba audio awa bino nyonso bolandi ba audio wana. Est-ce que vraiment mondimi ya solo? Mondimi aza na conscience. Est-ce que uti kosala ba audio wana ya kotuka papa Simon Kimbangu Kianga? Est-ce que mon dimi a la conscience ya koki kosala ba audio ya ko rassembler ba na média pour na kosala attaque contre papa Simon Kimbangu Kianga? C'est-à-dire bokanisa teke bino bozali na monopole ya kobwakela nkamba mabanga, bozali na monopole ya kofinga kaka papa Zako, bozali na monopole ya kofinga papa Simon Kimbangu Kianga. Alors biso tokobanda kaka ko gome non. Alors, biso toza bato to sala ka réflexion spirituelle. Il faut to luka to yeba mabe pe zali ko wuta wapi makambo e bandi ndenge nini. Etango to zali ko bimisa ba résultat ya ko lakisa ete mabe ya solo e bandaki na sena makolo na bino. Surtout bino ba e bozali na 26. Beaucoup plus ba e bazala tout autour ya papa Paul. To lo ba yango te. Donc papa Mendes na landi audio na yo kiyo na boke binyoso. Je crois que nga nazali mutu oyo na oki boya koloba lokutate makambo oyo nga naza koloba naza na ba argument, naza na makambo oyo na mona ngai moko, et puis naza pe na ba recherche oyo pe nga na mona. C'est-à-dire a ozali devant mutu asalaka ba investigation, asalaka pe ba recherche. C'est-à-dire, ceux qui ont monié Tolanda, n'a pas preuve sikoyo, comme ça, oyebisinga que papa Gilora bimisa ba preuve, wana, n'a pas procédé sikoyo, n'a pas mécanisme moussous, pour n'a pas luka, ko prélever ba témoignage, n'a pas preuve moussous, oyo ko la kisake, majorité ya makambo, oyo lelo, bino bozali ko finir la papa Zako, ezali makambo kaka oyo, bino bobandaki ko sa. Est-ce que wana tokosi Jomak na lobaki yango Jomak abanda kofinga nkamba banda kala na tongo. Yo kota na YouTube ya Jomak, kota na ba YouTube ya batu nyonso basala ka ba émission na cadre ya lingomba, tala ba date ya ba ouverture ya ba YouTube na bango, tala ba publication na bango, nde o comprendre que Jomak abanda ko bwakela nkamba mabanga banda kala. Biso to bandi ko sala ba émission sima Jomak parce que to moni était trop c'est trop. Il faut to sala pe pona ko défendre nkamba. Tango Jomak aza ko lobaka nkamba eloko ezate, batu ya nkamba basali boy, batu ya boy, ba journaliste bazalaki na noté oya ko défendre pe lingomba. Mais to bimi pe poto défendre lingomba. To bimi poto défendre lingomba parce que makambo oyo bino bozali ko sala, ezali lokola boyebitina, nga nazali analyste spirituel. Naza na ba recherche ebele. Awa ndenge naza awa na ba réflexion na nga na ba analyse na nga na sina lekaki na Brazzaville. Na sali ba analyse na ba recherche na Brazzaville. Ba résultat ya Brazzaville toza nango. To sino lekaki pe na Angola. To sali ba recherche ya Angola, ba résultat pe ya Angola na ba témoignage na ba vidéo tozali na yango. Tozali ko sala ba recherche pe ya makambo ezali ko leka na lingomba. Soki tolobi totala makambo nyonso oyo ba papa ba pekisaki biso. Okomona ba racine na ngona ba origine na yango ezali tout autour ya bino batu oyo bozala kaka sima ya papa Paul.
ezali tout autour ya bino bato oyo bozalaka nsima ya papa Paul toza kocharge